moto nyonso akotuna ngai motuna me yango papa Paul biloko nyonso ozali kosala nazali kopesaka kaka réponse moko. Moto nyonso akotuna ngai motuna me yango papa Paul biloko nyonso ozali kosala nazali kopesaka kaka réponse moko. Ngalo bi démarche na ngai ezali moko. Kombo ya koko na ngai elobami mingi na makambo ya mabe nalingi to changer conversation. Batu baloba kombo ya koko na ngai na makambo ya kitoko. Otali, c'est ma démarche. Biso nyonso to pakoli nzambe poto batata na bamama ezali nyongo moko ya kosakana te. Soki to evitaki eloko yote elingai kozana ba conséquences moko dramatique. Lelo objectif ya mwana mayela azali kosukola tata poto yo babwaki pote batu balobela kombo ya papa Simoki Mbangu na makambo mosusu ludi kikilu ti lelo batu bazondima te biso batosali yango même to lobi na biso moko tosali yango batu bakondima te bapesi bino mbongo bapesi bango mbongo ane ute pai. Donc, c'est normal. Le 31 juillet 2011, l'anniversaire de papa Paul Kisolokile, Bana Pona Wasala qui grand insane est complété qui $150,000. Mbemba 2 millions. 1 million na ngai ya mwana $1,000 mama. 1 million ya GT. 1 million ya dirigeant. Na papa 1,500,000 Kimbani soye. Incroyable scandale. Mbongo ya nsisa na lingomba mobimba jeteke ati yango ye moko 21,398,000 jeteke. Ça otali. Omoni tokeye. Omoni ndenge na kolobaka na bino kimbangi soye. Banani bakimbangiste kala biso nyonso ozalaka kolela soko fingi papa Mfumalongo kimbangisa siliki ofingi ba papa to siliki bato mokili bazali kofinga ko papa ndengene surtout papa Mfumalongo moto a magie en tout cas kindoki ya tato eza makasi eza boyete batata na ba mama akomisi bato ebele boye bazoba azana magie azana kindoki aza ba kombo nyonso ya mabe nde babambaki papa biloko biso tozali kotonga bato bazomona ngo normal te lelo ekomi tour na biso na bino mais particularité nango ezali bakimbangisi mutu bazali kofinga biso ota kimbangisi oye donc banani bakimbangisi ya solo sikawa. Le 31 juillet 2011, l'anniversaire de papa Paul Kisolokile, Bana Pona Wasala qui grand insane est complété qui $150,000. Et na suka insani, papa Paul Kisolokile a tout qui bakimbangiste mutuna moko. Pour balancer extrait wana, pelo ko mela ko zonga pona ko tala, oyo papa Paul Kisolokile azali ko sala, ezali business ou bien azali ko tosa ba commandement ya papa dia ngenda, oyo ezali bolingo, mibeko, misala. L'extrait. Ils sont tous ici, papa Simoki Mbangu. Ils ont été, hein? Tous ici, papa. Ils ont été, hein? Ceux qui battent tout, moi, tous ici, na makamwe salami. Olingi nini? Na roba na bamoni. 23 ans passés, en 1988, tant que papa Yangenda ayaka ko visiter mwana nae papa Paul Kisolokile na paroisse ya Nyangara na misala oyo azali kosala. Papa Yangenda lobaka eloko moko oyo ko pesa réponse na bino ba oyo bozali na préoccupation esprit nini to molimo nini oyo ezali kotambosa misala oyo papa Paul azali kosala ko banda na RDC, Angola, pelelo kuna na Congo Brazza, précisément na Pointe-Noire. Misala oyo azali kosala est-ce que ba papa misato bazali na esengo na misala bazali kosala tolanda mukolo nazali na nkamba simanasiri salelabino naoka
président Fodi, mon président 1,6 million vraiment à Kamoki. Donc voilà, mon idée, volonté de pour que Kamoki ne voit pas de donner de Moussoudou. La personne félicitations, le président qui papa Kouroutou, papa Vamba, Zanangaï, Naba Mama Labisu, le président qui pour le félicitations, Mamate, Ndenge, à dynamisme, Wana, Lonia, Yamande Bobé, à Pisa Binouya, parce que Bobé est bon, et vraiment à Kamoki. Donc, je suis Awana, Batata, sa maman, mon comment ça va être si je vais le comment beaucoup. Il a le Bobadeli. Ndenge, tout ça, le Bobadeli. Makamuna, mais je dirais pas. Si vous avez fait la vache, c'est-à-dire, c'est-à-dire, ah na nzoto akosepelaka na ye na ngai te asambilaka na yawo me papa Paul ngai nasepelaka na ye te eza nango nzoto kaka eza likambo te peut-être amonaka likambo ko ekosepelisaka ye te aza na raison na ye mais peut-être soki nazali te nakufi natiki mokili oyo bato wana bakozala peut-être bameilleur défenseur na ngai bango moto akolobela makambo na ngai kitoko parce que mokili basalaki yango ndenge wana bakondima moto te soki azali nanu ya kotelema boye eza mpe malamu bitumba na biso ya mokolo na mokolo po totika likambo na mokili soki tozali lisusu te ata na moke bato bakoki koloba ah likambo ezali grâce na ye ah biso tokomi boye grâce na mwa mateyi ya mike yango wana bitumba na biso sino génération na biso bakoretenir kaka eloko moko topanzaki lingomba ya batata na biso tobebisi yango soki eglize komi boye po bana wana bazalaki bana ya bazoba ngai nakoki koaccepte yango te jamais nakoki koaccepte yango te mokolo tokokende pa ya batata bayamba ngai kitoko soki bakolakisanga mosapi na mabe na ngai kasi na ntina na mosala na bango te jamais na namoni mwana 26 te afinga papa Simon magicien ndoki jamais bana 26 baza na esengo te na makambo papa Simon azokosala ndenge akimi bandeko na ye yango kaka lelo meme makambo ezali ebele soko oloki mwana 26 kende kofuye asalaki bandeko na ye boye asalaki papa Paul boye asalaki bana 26 baza na tendance ya kopardonner na mateyi tozali kopesaka bango bakoloba no kaka toza na esengo te ndenge bapapa bakabwani eza boye te bateniwe yango balakisi ke makambo mosusu eza na valeur te eloko eza plus important pasi mwa akimi bandeko na ye meme na animation tozali kosalaka na monkoto oyo tokosalaka bisika nyonso bana 26 bazali papa Simon kangama na bandeko bayo wanelonga otali bafingi ye te bazokosenga ye kaka kangana na bandeko na ye victoire yango wana eza batata na bamama eza likambo moko étrange batikelaki biso bolingo mibeko misala résolution te otali donc pona koloba c'est la seule chose eza eloko moko kaka bana 26 bazali ko reprocher na papa Simon mais kende kotuna bana ya résolution bana ya 3 eloko nini bazali ko reprocher biso surtout ndenge tosali susu boye soki kaka na sali voyage na poto ake ko renforcer magie donc l'air to zongi boyale omoni oyo akende kozwa na poto mon l'air azongi ba bino batu boza kuna bozela boko mona na bino otali donc ba mama na batata ça veut dire bisonde tozana matambi ya batata bisonde to lokoti makamu na bango nyonso kofinga makotiola makamu nyonso ya bango ya mpasi bisonde to lokoti yango tozako kwende ko traîner yango na mukongo otali parce que biso bazo kitisa biso ba Simon bazo matisa omoni batata na bama
banani bakimbangiste o baza koloba ka makambo ya Nzambe yango wana batata na bamama bolengela kondima na bino ezala scène kondima na biso batata na bamama soki tozali koexpose yango na makambo ya ndenge na ndenge lelo tozali kosalaka bino démonstration tozali ba contemporain na bino bato mosusu